BBC. Ouais, BBC. Analyste à Mayele, au finger, tout est réglé. On parle calme, on parle vrai, pas de haine, juste le respect. On regarde, on comprend, on analyse tranquillement. Les mamas, les papas suivent, même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babolele, so qui m'a so qui vient, toujours clair. On analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose des questions, on répond doux sans insulte. On reste debout, copé ça n'a pas argument. Na esprit à développement, Toko bêta mondialelo. Na français, na lingala moko zaliwapi, yemba na biso. BBC Mpoi, Tikali Kambo. On analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. BBC. Mpoi azali awa, mayele ya mabete. Solo ya motema kaka. On analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. Ezalaki ba obandi live. Ndeko ya mwasi na ye aza na kisasa. Amataki na live na yoka oyoyo. Aloba makambo yoyo kati otaki kati wana yozo ozai kolela. Alobaki ngabiki lui to akufi. Ba chantage ba koma ko sala ya tout à l'heure moi si na ekuta sana ba vidéo alobaki yango. En plus la police ta boye na ndako basali contact na bango bazui la police na mincho bakene na morgue ya ba criminel. Baki basala contact to ba bi ba moni jwa na éclair te po unjua kufi ya kuvanda. Akuti ya kuvanda. Kingo ina ko. Na ba téléphone na tout eza na mbila. Dieu merci, c'est bon. Oluga yi 2000 euros non Marceleur nyonso boko suka boye. Il y a pas chantage. Nazape en France, nayebi comment ça fait très mal. Nakota na dépression moko, imaginez mutango salanga chantage, bon ma période na yaka poto sika, il y a cela déjà 12 ans passés. Nazao bimanaye azaki na États-Unis. Or que c'était un escroc, a escroquanga na mbongo. Et puis après on a eu une relation à distance, ba photo, ba vidéo, ba nine. Et puis quand ba vidéo wana ya bandoti ndelanga ka ya mutu na ye kaka bon sans que Alexa nzoto na ye. Biso basi faiblesse, era senginga ba nude, ngapi na tindela ye. A commencé à lancer chantage parce qu'elle moi quelque chose est qui a commencé à lancer chantage moko impossible menace en plus aza un étranger aza congolais menace kanati ndeleka mbongo nzambe nanga to ana mamno ya mutu akufi donc na yebi to nazo pesa ka exemple qui a politique en place ya ba dépression non nazo donner ka na pesa exemple de konanga no ete mama eza nango problème te mutu na ndenge yo basi à tel point et ça là on passe au maman tayo moko en tout cas allô mobile yango. Allô, oui, je peux parler? Eh. Mais écoutez, nous avons le bandant. On a 5 si je peux parler. Oui, mais attends d'abord. D'accord, si vous ne m'autorisez pas, je coupe le micro. Oh. Karine Lobana, tu es excité à Karine Lobana. Eza, tonton moi outa Congo. Azape marié. Moi, si n'écoute m'te qui poto avant hier. Tonton moi outo hier vidéo ngo pesa ya mikolo yo. Oh. Kaya 2026 sawa. Bakendeka basepelisa nzoto basolana luizo de abanda kala bakomanaka. Nase ko bape mara basi batia kipelele bape mara bébé. Ba kyo sepelisa nzoto
Ye tonton yango ye fa zwaka image ya souvenir po na bata ebele yango basali na relation en distance. Loko eza kolala liboso il faut azala na vidéo souvenir a tonton responsable okota ne miniature. Kitoko. Tout tapoter on bosse passer les live maman et tout tapoter les live là on a photo. Pas beaucoup ma good live so good passer les live. Tout tapoter. Tapoter le live. Aza responsable. Nde na vidéo yango azongi na ye pekini komona kaka moni Louison na batenya musala ye po na ye Louison koma docteur azwa mbongo ebele. Nde ko yebisa Louison na bolingo na bango yango chéri yo koma kuna mbongo ebele ozozwa salaire soko pesinga 3000 € te nazobimisa vidéo oyo atindela yango Louison vidéo eza na telefone na Louison. Oh yes, oui. Nde Louison komi pe ko yebisa ye place na sa po place Louison ndosala ande ko remplacer mutu. Deux années yo Patrick ndenge osala ka obeli to voyager bazui mutu remplacer yo. Nde place ba ndosa sko ndenge ndola taka roba na yo ebi bat ba uta Afrique ya commission ngo roba ba docteur c'est que salaire ya somo. Nde mta banda ki Louison menace. Neti vidéo na na onsko mutu atindelinga apeka mutu a TikTok pire Louison abi voix na enda linge kota te. Eza vidéo o Deborah lobite ke ba ofibisa ninte o eza vidéo nzoto Louison nyonso libanda en pleine action misuka kalikolo na cadre sentiment. Tikolo baboy. Siko loko la Louison ezande ke a tromper na mwasi na ye nande baby ki akoma kosambela na mambo nyonso ekomela ki ekoyeba ke makambo aboye zonga lisu na 2026 mu papa akoma sale mena so tonton so papa nde loko ememi Louison na ba dépression ba souci so pe ami bomi so pa kufiliwa ya nzambe to yebite Ami bomi. donc akoyeba nde ko bana Louison APC 3000 Louison azoloba na ngote bwebwe atindeli yango mwasi ya Louison Bosko limera masa Louison sokango wapi? Wana nga pe na ebite mwasi ya Louison anango mais na téléphone à Louison bateau ba na téléphone à Louison téléphone à Louison eza na double WhatsApp donc ndenge tolobaka ya lokwa bible okoki ozala okoti WhatsApp a liboso place Louison bomba bloke ya na WhatsApp a mibale nde kota bomba video wana po mutana tindeli ya osali ba menace ye mo amimoni eta ebiblo ezaka ono na kati ya sentiment okipete est-ce que batindeli omoni na eta moko imaginer famille ebimesu na ba réseau na mwasi na zemi omoni ebimi makambo mami na osengelo ko moko kotindela ngo mutu te ata mutu bato te nga batindaka so mutu na bomo imamelo mutu akufi ebanda ndeni osalire bembe ata kutoza inconscient ngo Mutana fazwa mbasa mapumbu paza na Kongo. Ezande po Deborah mutu anga tindelinga bengi na nimero musupa lobike mwa mwasi ya Matia Kangizo lolo ba video yango eza Louison bazo fibise nini e alokuta video eza ba fibise tenga na zo tindelo po biso déjà va Louison kufa Louison koma ko benga bat ba sanctionner mbongo po ate ko 3000 te apesa mutu wana po na mutu wana boma moto bango kutu baba ndo mona okaloka normal a Louison tika publier na yo ata mutakale bimi ekoleka nango kaka Louison en tout cas bande kokokata obaki eleka te ekosimba te okosupporter soute mutakala na et surtout que vidéo oyo ezate yake ya liboso kutu ezaki ata muninga omelo mabele na ebite so nzota mibale mona na kime o ezape ande babota Louison emona na te osko eza nzoto ninyo se mona ni en plus en pleine action vidéo ya mwa mulai Comment les gens vont pas mona nite ya mama ya non lo bat okota ka miniature nalobi Karine Mokonzi tant nalobaka deux fois ata bako binse na océan obénite atika deux fois ba pema ya Tony yondo otika te Patrick otika te to asa tika na bat basapela ba changer ke lo nalobi tu no vidéo na Patrick ya Tony bato ba changer ka baza ya yonde mo tiki mo zonge bilengi e na mutu so lobi atiki na ye Karine boni na ngao banaka bano pema po ani nyangwa pema na ba pema ka Karine o na ya za posa bala bota Patrick wa mbali kitoko ngape na hostel mais la camarade na nga yo faut moi si bassin libele
veste tande ngo bonga na chaussure na veste ya toni oyo bina libala bongo fetch wana ndenge tokoya o trompe pe moi songo trompe na moi c'est na mobali toko panza ndako oto na moko comprendre mobali kitoko noko bana Poutine, bonjour. Patrick. Poutine. Patrick, bonjour tout le monde. Nga nakanisa ki loko la vidéo wana oyo eza ya vidéo ya liboso. Nde bato bande koluka kombo ya garçon wana mais tandis que fali ba ikoko sololaka na garçon ngo na snap na ye. Yango na mataki pona loba ki fali ba ikoko nde apesa kombo ya garçon wana na snap na parce que bon balé ba sololaka. Mais mami alobi ke eza vidéo ya 2026 donc. te o eza muta uti kini azaka nini ezala bien mona tomona so oya sik eloko sikoyo esali mpenza ta mosu epie esusi atali na ndenge akoma osambela kweisu na makambo omoni soki ntango mwana obotamaka etikaka mwana na buto olali mwana do babiloko wana to eza nango vi na ye te donc asala eloko alobaki yake atitie mwasi na ndako bakomi na mwasi officiellement mpona famille na ye me ye moko aokoka ya yosaka mpe kolola na mwasi oyo mikolo nyonso ezali awa mwana ye kaye mokonzi yosaka kolia shorisho ya toni question nanga eza Karine question nanga eza boye makambo ya sika ya actuel bapiri ye baso basonaki na kuzu bayebaki yango mpe ka te actuel oyo bayebi yango même pas une semaine avant les gens kufa aye ko expliquer bango air menace et komi ya mbongo omoni donc même si je comprends bien luza banda osenga ba proche ne ba salele cagnotte pour apesa bonga proche moko muto alobi nanga outi obenga ke luza senga ki no ko cha bate pour na yebi deuxième te troisième te d'accord c'est sûr osenga bato aza na confiance omoni nde ezali kambo ke alobe na bango basenga 3000 il faut na pesa ye ko proche na répondre que aya a publié ne kaka po ono pe na 3000 yango te ekepe pa ite bat ba koloba ba ofinga ekoleka ka lokwa ya liboso nde ya ba te ya balo esimba te po modèle vidéo yango ezaleli e akokoka kaka te esimba mais même na pesa ki garçon wana numéro ya mwasi na ye te wana nde na ebite suna kutu wana kama mutu esalamaki est-ce que azoki numéro mwasi na téléphone na ye moko te to ye moko abetelaki pe lisolo ya mwasi yango ebaki na rendez-vous na mobali na ye peut-être abengaki mwasi mpona koloba na oke mona grand nanga auti kini bakitambo mpe oneleka bongozi po mwasi aza na confiance naza na mobali na yo makambo te omoni bamambo soso ndimeli nzambe bamambo kozonga onde voilà kozonga we eza problème parce que na boye na nzambe atiki yo te mutu nino oyo akendaki akilibela nalobi soki ngando ya biso oke ngolo aza maladi na mai bondima bapemaka yaya namoni na page moko na mpe batio Patrick yo oki olela luison te mpo boswana ke bokoswana nde wana ida oboma moto wana ana Sophie moto alobi ti biso ana ne mutu na biso seka aza na shock alobi mabe mami na matanga bakuyu na bazalaka alobi bien ke ti basololaka na ye ebongo moninga bongo émotion kaka epa Patrick kaka wapi yango ana moyanzi aza ndumba te ana oto oloba oyo mwasi yo awa banzotanga bakombo bandumba ati otanga mami si oyo otanga na camarade ya Patrick oyo andumba kati ya prince pardon nakiti nanga na boyimbi ya ti mpo awa mami pardon opesi na detail ya nanga atengi nanga atengi nanga ana Sophie nakama nanga kupa pandoka kuta alobi bien na comprendre na émotion yango mpe ezwaki makasi te ana ndime te ya motema mabe andime
okoya koaccuse moninga te kiloba na kotola te okolela te bato tu baswanaka ta na famille toswanaka na bafamille mais ça ne veut pas dire que soki moninga akufi kokolela te yo oswanaki na ye boyoka mami tozokotela boyo ya nous Patrick itika twana kotela ete po atekela ko barobe te toloba ngo ka esima tolinga nanu twana esa tina akuna esa tiango de akuna Patrick yo pe obi kaina ko tete akotekela barobe atekela ko barobe OK libota commentaire bando nous avons pour tous les temps nous avons tika na obati ubala na odejo tika no pe makambo ngo bosa na ngo mais lui na ko ko bosa na te humiliation bo zami balé nande ko nga muyombe nande ko nga moko muyombe pe bo bamba luzo mabanga a comme pas possible lokola bino bosala ka ba erreur te era nyo to so na luzo bano lo banga yana muto yuki sanga so lokola Patrick Azate Patrick alobi kana ka mwasi na ye nazalaka abandoko lala nga na Angola noto ko discuter likambo hotel na liboso ba abonné na nga Luizo babandaki ndoko finga ina page na ye PD deux fois Luizo azo boya kotomba omona ka sali capture yana tala na yitu nani mutato ko milanga makambo oyo Patrick ba bloquer ka effacer ye Anna Sophie Yagana pardon Anna Sophie pendant que dans la vidéo ce que ce qui avec oh ameleke ma Patrick après Patrick wana matanga ya si mate mutano na matanga ma papa ko locataire na Sophie on zo silikano pe na matanga est-ce qu'il y a normal na matanga ukomo silikata yo moko tono na matanga Patrick muto ko répondre ana bon moyo répondre après siko non Luison azate TikTok batu nyonso baswana ka batu nyonso bafinga na kame idea ko boma muninga e akate puis to swana rapport aux envies mutu moto swana azana idea sepela muto na ofinga lobi akufa te ezaka qu'il faut comprendre pe ana émotion na mambo Luison na kombo na ngate wana mutema mabeto Luison pe anda ko kaba prom te wana pe ya solo Luison so likambo ya réseaux sociaux bolala te saki asolo ata na Patrick na privé tala kuta onto banda osolola banda ekoloba nanga boye abike na minute oyo moto ezopela alobi mabe atutu na TikTok toswanaka tofingaka lingo lobati ya bolimbisa ngam na ye na likambo na ye beteke ya ana nzambe ngam na ye otanga kombo ana bolimbisa olimbisi mami sikoyo bongo moto alobaki ban l'éveillé professeur ngo esuki ka na enlèvement abeba enlevé ya litakuli keki wana eza n'importe quoi tikanga na loba no likamna na loba la famille mais na loba na na privé na miso bato combien de personnes ba finganga yo merveille yo mutu kilo lo kwa brique toke gauche droite te poto zela ka te bato bakufi mambo Patrick na ya faire di koko yaki ana côté la ba onyoso na protéger ba boloba na ngani bino te bato tele melanga yo zo encourager buzoba poko ya côté ya bato Yesu ba encourager buzoba te mais so moni mutu aza mutu no asali mabe baloba mabe ya mutu oyo lingana na miso batu te amen mutu nga na solane bien eti Patrick no benge na privé
ya Ferdinand Solane bien no benge na privé nga no ya na live vite nzenga mo santo po soki bango ba osama beki des fois et bo bazemi otolongolaka et bo mibali ya batoto bimana bango mais devant nzambe ya lisumu moko te yo kesi ki des fois nde eza kilo eleki munene yo oyiba kawana na Doto komisa te ke soye mutaza lele to aza des fois bongi bo longole libanda mokili. Ngana ka toujours na bango me bino bo abata liboso na ba commentaire. Karine ya encourage aka buzoba. Soye mutaza des fois to bomé. Nzamba ko ça peut grâce à qui des fois lelo lobi pour changer. Et puis so ki yeso anzima ko kufa yaka. Ayaka pona bato mabeneti bisoti. Ayaka pona ba santu te. Ayaka pona bato te ke oza mobali olingaka basi te ayaka nde pona bato ka batengami bato nyonso yo nzele za tout droit biso to kendaka à gauche comment oué la Jésus on a biso donc on a pas pona biso bato kobo ya Tony nazoyi bezaka 2023 to kota 2024 na finga mana TikTok oki na akape misu makasi te tansu be na kimape batelemelanga nde bon baya kaka biso batuto bande loko bizengi lobo komio nga air luisa leleli nga na privé na saka live te o muninga lelelo na privé sala live au soutenir rien mais c'est ça wana maloba na oki ya mutu ki simbi ya Rosette oyeko lelo camarade nanga tete botiki la biso ba larme de crocodile botiki la biso ba larme de crocodile mutu ba protéger ke air azan vie bino boyaka toujours na reternet lelo ataboleli atabolobi aza kamana memo bobanda de TikTok et la musie yo kanete mais tant mususu un réseau yinda so yebo soutenir ki ye enga mona ke batu nyonso na solana bango likambo mabe komelinga me batiki ngati bino boyebi te ke batu musu ba vivaka pona bolingo batu ba olakisa ye mais oui ataka bolingo ye moko amona ka te eloko musu eboma batu neti Louison lelo tozo akize famille na ma part famille biologique na ye na famille TikTok parce que ti lelo Louison so ache vidéo o mona kongola o komele na se o kobala mukolonini ti lelo des fois o yebite o komele bon royer mon sa bala déjà et puis na ba réseaux sociaux na sabino toujours naza parmi bato ba la bino vie réelle et belé bon mon na réseaux sociaux ba mito alors la sabino comme si tout va bien mais na normal rien ne va bref année Louison bando sa ba vidéo assez kaka est-ce que mutebe que Louison a en dépression est-ce que mutebe Louison azaka na souvenir à ma be oyo TikTok et PC abando yaka baseme ki e botu nanga nini nzambe nanga likambu nini boy assez kaka toujours donc elaxi ke wana ezaki image oyo ando l'exception na réseaux sociaux mais na vraie vie aki na kimiate c'est ça ouais do ebele obolula ka bo envie aka yekutaka bien po sana koma yeku voiture ne kitoko ya lataka bien ya za niveau na ote wana yo moni na réseaux sociaux vanda na ye po oye ba voiture wana côté outil na niveau na bilamba réseaux sociaux mutu nyonso la mutuka ke tout va bien na seka kaka mais to lilaka to yaka na ngote ngana makambo na zaka na ngo ba série vidéo illusion ne bimi na kiku mutu na okopelisa live te po na kina mwana bébé zo yindela nga mokutu déjà na zongi na maboko a famille bino mo boyebi na poto so zo vanda pa famille mambu nyonso échange comme lia ko blo aguna ote mukolo yo ki posa pondu na ndako balambi pat osa na mwana bébé koto wale kuto salite na bibi mu pepe menando yo ganga na ba live poka na côté la Louison parce que non solo là na frère na privé makambo bima na otanga kombo as fimo chouchou play Patrick Oyebi akape na ngola tuna chouchou play pour Louison azwanga ta 2 semaines na la kate onze ngande na bimisa vidéo Louison so banzo lelo na téléphone mami kotika ngate mami kotelanga mami ta famille na minito mami tala kuna mutu c'est comme ta pensi live ando finga Louison ko kangote ne c'est mes papa si ko to bando répondre na ba live nyonso Toto kata live ça fait soit 1 heure du temps. Mutu muso banzo fingo to pelisa ata yomoko. Mais ngana mta TikTok akalate. Ngana ye TikTok benita mta meminga aso 2022 so fin 2000 kande na kina zemi na ngande benita meminga. Mais to mesana ki to solo la ngana vina ngana moni illusion une fois kana na coutumier na nga.
Mais toi, dans solo, la penza que Luizo soit aye Belgique, comme ça, une semaine, et pas, mami, na tchaka barido, nda kwa na sika maison blanche, ngam na tchaka barido, ba conversation, na tali, banda, lobby na butu, malgré na changé de téléphone, na fungoli, ya kalaba, kotal. Donc, pour nous, lobaki, na vie, boti koye la biso langage, biso bata TikTok, akala biso batuto banda, na po bo banda, na bo salelier, et l'eau côté. Bo banda na ye, yindeli baye baka muninga malamu alikambo ki muninga ezaka kate nenge lelo nga na za bonne santé to Patrick aza bonne santé to benga na kamaji te ki muninga eza même muninga na hôpital nde côté ki camarade ya solo eyebanaka ekwelela ki Louison awa batu nyonso tondo mona yena bango na ba vidéo to mona ki sumutu te ba live comme yo compter bat ba défendre Louison mais na moni nia wana zana elongia ba mpaka azo yepe ko expliquer batu oh TikTok mutebomi Louison bino so bokanga ka bambanga omoni mutu asala vidéo ya défendre Louison te en tout cas lele ba opeksa mutu te ko lela mais to permettre bino te boyo soule biso na ba live ba hypocrite yo beauté divine fwengi moko ya kotenga moko munene moko mukie azo la biso professeur la zo professionnel lamba lia mito nazana enregistrement nzamba lobela kinga yo mobile ya kimio nzamba lobeli ono te vision tata bana no akio pure vision Louison na enregistra ki epo molimo nzambe o enregistra ki epo na okomisango matière koloba te loko nini etinda ki otete bino bo enregistra nyonso kari to la matanga pardon tala mtoyo ko so molimo nzambe tinda nga na comprendre te pourquoi na enregistra ki na coacher la bino do yo komi prophète prophétesse na 2026 yo mono complexe mabela rosalisa bakato misuni nyonso mabumu bachi oso e plastique lelo yo koma prophétesse yo molimo nzambe nzo vanda na ba plastique matango eza de somo dobino mo commission za déception zo lela pa shakimi yo commission ngo lela Louison ma misu wana ya nini ngo bote misu wana nde vimbi na seki yo leli Louison bo sala no ni na Louison na vie affection makasi oyo za na nzamba komo lobelo témoignage à Louison boni boyi doki bosi so lokana ba famille na boko mo lokana na réseaux sociaux ata bandeko ne ba olela ndeko na ba yoka fima obo ana ba plastique na nzoto zo ba nzamba pesa ki visual Louison Mami, pitié mon amour. Dozo, please, dozo. Maréchal, oyebi banda lobi na butu so nazo leka na ba page nazo mona mo ba live banda mundamu ba na oyebi batonze ba batu ba mona batonze to ba zo bonze mambo eleka to yeba kate onze to mona raté. Malheureusement, malgré Karine on loba bo c'est la meilleure et la meilleure heure ya oleki sa message pour ceux qui batu ba non mboka na lobi boy pandora na bolinga nzambe pardon tika kombo na ngai na yebi te tsala tsale kuruso yo na yebi Patrick mambo mtalibo mana sima po sangana siselo na matel na kende na biboy mami leki sa message eza kitoko moi dozo mami dozo et pesenga kanda et puis nga kanda maréchal yebi ketina tongo ifaki na pelisa live maintenant lo bate nata no journal on a somo na pe bolo mukaba on continue bengi ba commission normal donc ke Louison akufi tolinga ki yoka onga na saki live te po Louison bondelenga jamais muninga na likambo ezo yinda abo alele liyo eloko salo yo soutenir voilà parce que Louison soke zakine tinga leki na arma bakanya des fois no wanga nite no soutenir et boso ezo Louison posa ndeko na propreté ngana kamuta ba injustice abongo te au moins to solate nga so to solo la kato bomi mutu na ko défendre yo na privé nde na ko yebiso yaya wande criminel mais jamais na ko livrer yo pona ba ke loko bomi mutu c'est ka ça satana ngape un jour ko boma oyebi loko memaki na boma mutu oyebi te Linda je te salue ma star et famille Libota ma fille Linda, notre bébé, we love you. Neti ki basa Mervin, est-ce que vi o Mervin na kapenza na Canada? Est-ce que Mervin a pe mutu aya lobi likambu pe na batongo bo mataka na ba panel na ebite so manka faire. Kozanga bato ko matisa yi.
bato mosusu bazokondane leo babimisi video ya Louison na cimetière akenda otya photo ya Mervyn. Est-ce que bozoyeba ke mpo Louison koma na niveau otya photo ya Mervyn na cimetière? Mervyn mutu abandaka. Comment bino botala makambo kaka na suka? Ok, boyebi te ke mpo mbume ebima fo musisa nanu batala no musisa. Po so ye musisa eza te manga pe ebota te, orange pe tokolia te. Si bobimisi video wana bo condamné ebembe eloba esu te. Mais faut boyeba ki avant bo condamné ye. Muto oti akufi te lelo Mervyn mutazwa photo mwana Fanny Baikoko kende okunda. Je me rappelle les ala même première fois ngana Fanny Baikoko to solo la muta benga ngana kote la Fanny Benita. No yeba. Era ki okunda mwana Benita la te Karina okokate on dit ba sera on habite Benita kaso na matanga to elo mo bonzeka ya ba papa nsa ba makambo ka bande ko ya obundise kuna. Ayebisanga moyena pelisa live ezate Karine to sunga Fanny pelisa live. Nebisi na yebi yepete to solo la kate apaka na mona ba photo na nga oyebimaka ya era ya nini ya shooting avzemi ya mwana ba comparanga na ye depuis on na yebi ete abitenga na solo la na ye salela live. Nde na pelise la Fanny Baikoko live pono ko kote la mwana na ye. O Louison salaki ezaki pe par na ye azaka bien na Fanny Baikoko. Ake kocha photo ya Mervyn pona relaxer passe wana ke yo kundi mwana muninga yo pe photo noto tche na cimetière. Mais elaki site ke yango nde sali ke Louison kufa avant po tchaki photo na cimetière. Bon yo Mervyn yo kutumto kunda ba innocent. Yo kesi ko tikala na mokili nde l'action leki bato bakufa. Bato misoso ku bakufa ke eza nzambe aboyi na yo ke li felo atali yo so bongoli motema na zwa na ngano oya opemo kota lola. Yo atiki yo na mokili po azomona na otina na ote so epo ke li felo na emo nzambe oyeba te so epo ko bongolaka motema oyeba te. Louison achakanga na cimetière yenda kufi liboso na ya yo tika ke libanga. Loko kokufa ngo komi course yo kokufa te kokufela mutu na famille te mwa na kufa te biso to kokufa na biso po eza nzela to mata to kita sel nzela nzamba cha na ba riche na ba pauvre ka nzela ngo moko. Mais yo tikala na yo tamsu bato bakufa ba mona pe na liwa kuna kutezaka elengi tamsu koleka na ndenge biso bato tozaka na mokili to yeba ndeni to yeba te biso nde to mona mokili malamu po tozawa. Mboko yo koma te ozo chola muto akie kuna deja ezaka te na moni pe mampengo era ye oh non communauté oyo tezelar maréchal communauté oyo bobomi Louison nabi botika kaso omeli whisky olangwe wana sa kwiti si jezo leka ya mort d'homme oye kaka na ya koloba bozo loba neti ke communauté ebomi Louison na kimutema mabe bino bwaka mitema malamu kaka ndenge bato ba se comporter vers Louison nde bo se comporter vers bato yo mampengwa era okenda sa conférence na muselu ya Anna po bo sa complot bobo manga yo kokyoza mutu yo oloba ke communauté basali Louison mabe o yo salaka kasi bazwaki osusu te taba eloko salaka boyaka na miso bato te bomona bato nzeye bazo bolingo misala sain olingo misala poendi yo pe mutu opesa bato pe conseil olingo pe alinga zo bato pe na moral ko on peut apprendre des ça on peut apprendre prendre quoi non mais ça va tout bébé bébé là mais tu vas tout c'est qui beaucoup de bato so bato be mai ko makelele Quoi? Soba demande le TikTok de Matisaka. Soba demande le kebele TikTok e banduma. Tanando kitisa bango. Mampengo yo. Ok ba kindumba no na sa kwiti kindumba mal placé ba kanga ba photo mutakala kuna ndenge oyela biso sa makolo soki noir yo nzoto lèvre rose nzoto pembe sa makolo noir onze ya yote. Mais yo kenda tina mbila kokosela nga makambuti. Mutema mabobo okanga bato réseaux sociaux bino moko boza ba numéro 1 nango oyo makambo bosala ba ninga mais muninga kufi pona dépression tamsu ya ba commentaire to bato ba finge mais bozo ya ko condamner bato ba finga ki na ba commentaire mais bino bopoza kutu ba acte
Yo kenda na mbila, selon yo Karina na mukanda te, na porté plainte, pour un rokoma na mbila, ba kokyo kange ba refoulé. Wana pesa ko boma mutute, na ndenge mususu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Elle veut quoi? Henrietta quoi? Il y a un école, on va essayer de faire un biscuit. Mais pas ça. Mais tu veux quoi? Elle veut quoi? Hey, t'as la moineau. Viens. Viens, tonton va t'amener ça. Viens monter dans ton membre série A. Vas-y, donne ça, maman. On comprend? Aucun ambil au conscience na yo. Et yebi ke loko Karine te muta salaki. Karine yebi ne muta kala na ngate me o lobi na mbila peke. Azaki mwasi na nga erto sabo lingo na téléphone. Aloba na nga na komona 4 mois après na moni muta kala na nga na réseaux sociaux seke zaye. Mais conscience no yebi ke mambo ozoloba. Ozokosa. Mbila convocanga na koma na mbila. Batuninga madame oh nani. Collègue nanga to salara nae. Yo bo akine mwasi na mobali bo swani na bolingo na bino olobanga na komona 4 mois après obimisi mutakalani. Nebi sambila ka prince na kati sakaka na mwana nga moko na ana yi. Nga Karine. Muto azokoma hors sujet eza hors sujet te lelo so tozo akize batu babomi Louison. Et bon, bah, ma auto sala na réseaux sociaux. Et ça parmi bankambo et bomi Louison. Ce que tu as acquis, bah, tu me souviens, tu as quatre sujets. Nga me la bangi te onozana hors sujet na zapenza na sujet ngo. Qu'est-ce que mon hors sujet qui tika site? Mbila lobi ba téléphone no madame etikala poto ko photo ana biso tozana ngo. Soki kanga me na téléphone na yo ato changer téléphone même na sim biso to pia ba spécialiste. Tokoyeba na tika ba portable na mbila sala 4 jours. 4 jours. Joue to ken avocat na keko zwa ba téléphone. Même si nga madame nenga conseil no makambo, est-ce que tu sais que tu peux lui porter plainte? Mbila mtazo ebisanga. Donc pendant le bas, imaginez que ce Zaki était à solo par exemple. Non, ça prison. Or que yozobo sanake, si Karine finga kinga azo seka mutakala nanga, yozobo sanake yopo finga Karine. Karine na mémoire na la police, hein? Tene binangate. Si kon kana sala manger. Non Karine, debino ba makambo bo sala rabatu. Yozo finga baninga me yoza na mutema ya munene te ya komema ba finga yo. Alors c'est que bolongwa na bino ba réseaux sociaux bolongwa ba TikTok. Parce que yo ko beta ngambata, nga na beti mbata te nga na beti makofi. Yo so yo ki makofi na nga pasi si porter. Ko linga te ke po yo beta ngambata nga pena zong selo mbata. Non. Donc il a qui si que liwa Louison était ya biso nyonso ki mutema mabe oyo tozalaka na ngoto ana muta kwa kizete po biso soni dedans. Kande to finga ke na mutu mususu ba fingi ya okoka te neti bat lokwa ba Louison akoka na ye ma finga te akoka na ye harcèlement réseaux sociaux te esangani na e famille ne memi elelo même batu lokwa nga Aki wapion. Nazwa qui appelle. Mutu loko anga ata famille balukelinga basangani na réseaux sociaux nga na kosa nga dépression ti donc ça veut dire parce que nana ba nerf solide mais ça batu nyo sauté alors ton mélange akate mutu loko anga ta mutakale bimi lelo na okima réseaux sociaux te mais ça na batu mususu so ko che mutakala ne a appliquer ne crise donc il faut to yé barake nenge to swana kande to finga ka er to touchera partout kokansate ba nerf solide no mutu nyonso anango kokansate famille na bino so banzima buzoba neti famille na biso banzima buzoba nanga ya ba famille nyonso te famille mususu yeli ba onka buzoba ba fingi ba na réseaux sociaux pour na ba rejeter yo nyonso ana photo yebaka mais to yebaka ngote mais to za batali boso ya kobanda ko condamner ko laksa batu misapi to amie placé te neti na mambo Louison ngapi ana droit ya ko gangela mutu nyonso sauf mutu te po Hernandez ko kotele na zaka na ba problème na kana état mo critique
Ba problème sérieux ko bota liboso na ana mwana na maboko wale na sala te me na bimisaka mupepe ko ganga mambo Luizon nze na ganga nde mambo Arma. En plus tous les jours par jour na sala taba 4 live. Mais bato liboso bino communauté o bebisanga Karine ozo encourager ki des fois zo encourager buzoba. Mais lelo bo le la Luizon les mêmes bato. Lo bobo sani kazaki des fois. Kenande ko encourager mabe eki ko encourager mabete. Ezaki otali eta muninga zana ona minute wana. Batu nyonso ba bambe mabanga ata sali mabenga pe noko yo bambe mabanga te na minute wana. Na minute ana ba protéger kana no mutu. O protéger santé mutu motema mutu. Era komi calme ndo ebise yaya vi oti wapi. O amu amuke luka mwasi na obota bana na yo. Amen. Mais na minute muninga zolela partout ba bambe mabanga yo po yo bakisi. Webite neti liwa Luizon to bamba famille to sangisi na TikTok. Oui. Parce que na famille de baboto li grand frère ne mukanda. Amemie kulusu. Est-ce que na réseaux sociaux Luizon yaki ebisepso ke ngana na problème na famille po baboto la ya mukanda po yaka obetanga. Alobate. Mando yemba banze mwanzamba olela. Biso to mona tamso azolela Saint-Esprit moli mwanzambe nzoka te. Ko lela ona tamso azotala ke erreur mona salaki lelo famille balukelinga yana nga komi sans papier bato a TikTok ngo pe o ba memenga na loyenge muto akotelinga zate a se retrouver ye moko devant likambo na sa Sonia ke ko bala mwasi po sepeli sa famille po a changer image mais ezaki posa na ete tom su mwasi on pas a guna yete na bibien tango mususu. Donc na lobby te ki boyo ko sema mbo fingi moi si to bibu non parce que eloko ozo sala pona miso bato to sala ngoka toujours na mitema mibale na suki sabango na laksa bango ba mona pe bo metom su kati na yo eza na posa na été eza yangote c'est ça. Donc lelo Luizon so akufi li makila Luizon eza na famille na ina famille TikTok surtout na bino bato bomi kumisi bato ne bo bandana e kala o bo koka ko défendre yete. Pour ma cambo, elle est connue 2 ans après Luizon Koufi. Ça veut dire qu'elle a 2 ans à souffrir nango, na coulisses. Si, comme à un niveau, est bétaillé. Parce que un apoto ba malade bon ba yaka ba dépression, ba tension, exa makanisi, ba palpitation, ezana ba AVC te ba malade ya minene te. Na poto ka ba malade ya mike okozanga kimia oyo. Ne bomi Luizon. Alors na ba polémique on to salaka ba rando to salaka to yeba ninyo zoloba et po zoloba na nani po mutu neti Luizon afingani batute aswa na raté so aswa ni seka kote li mutu ashoka ka batute video wana pe kokai ko bima na communauté botali témoin na za moi malamu za ka respect Luizon mbasi mako bandela te mais tout le monde a lapida Luizon. Vidéo les 4 ans, ceux qui 3 ans passés, mais si les lois Luizon a vidéo à zoé melanzambe, ou kobala mukonini. Des fois, wakabo uchola la diana muninga no mobali. Les lois melio ma belle été. Yebisanga ta era omona ba commentaire à bongo. Ba congolais pensa. Si les lois zabo ki na ba vidéo na mais c'est que les mêmes bateaux ba komelake bongo ba o ba o lela. Baza ba nani? Ka bato mo côté. Ba ba commentaire. Siko tozo kosa banani. Tozo kosa banani pe tozo mi kosa na nini soko lingi mutu linga mutu ndenga za wana na okita biloba ya suka linga soki apumboka na butu sungai na délivrance ko changer yete oloba kiloko yaza na maseki na ki oluka ange ba français ba bi vomie démon oyebi ke ange oyo yebite. Amen. Na préférence na solo na mutu na yebi ki aza des fois vomie na solo la na yenga mo na yebi ki a des fois non ki oluka frère église te. Pourtant, des fois, on supporter dans likambo frère Obaenga. Frère Olaksanga Bible, moi je suis chrétien, mais des fois, on a été oh mutu na to akanayi na tikete. Na vito tika makambu wana injustice wana il faut esila. Lelo ko mona mutu asala polémique ta so na rata kufi. Makambu so ezokoma devant biso ezapoto zwa leçon ya quelque chose. Likambo mutu ena réseaux sociaux ezeko-yinda. Lobaza na limite koba kene kulusu te po yoneti réponse au fani ba ikoka pesa na kokote la Luizon te na ki defa po na ba mibali oyebite o esala Luizon fani po so fani nani Luizon kotaka cimetière kocha photo Mervin ezaki po défendre yo oaki camarade na ye oaki sœur na ye mais yo na retour otala ki intérêt bana na yo
itikanga micro. Or que okoka pe ko défendre ye. Na miso abatu parce que otali mutu akotaka makambo na yo pe fokota kaya ye. Mais yo talibana no est-ce que moi na po akoma defa il faut mona que maman biso azana ba defa ndo akoma defa non. Moi na koko koma defa ate pa ba camarade na classe ya nzela. Sans kutu yo mama osambela papa sambela me bozo ba te mwana akomi boyendeni. Qui defa équipé te que maman so côté les camarades no defa parce que malgré qui na ba mi bali on doit tambona luizo on doit mona déjà l'obélite. On demande pas qu'on lemba déjà que des fois. Donc Erli Kambouye, étant que Moutuno, il faut que soutenir. Réponse soit on évite nigne ça les a parmi peu déception. Moutou on a bundeli moutou on a côté du cimetière. Pour na défendre banana enga li kamnange à répondre que ya zan ba mi bali a okyo défendre ngate. Ko vanda ka silence na op et contapé. Mais les lobino so bo belé là. Luizon camarade Nabiso, Luisa Zaki camarade Nabiso, camarade Nabina Zaki en vie mamboye bo saleni pour na camarade. Ezalakate. Yo mutu papa la oya ute pa wale sa. Bonsoir. Bonsoir Zela Fanny. Kata mayaka oyo ya Gigi. Yo yaki yo fingi Luizon. Pona ki defa mais na ebité communauté oyo yo zo finga mninga pona ki defa nzoka yo moko za dedans pour vidéo ebibi yo ye ko finga muninga siko selon yo lelo tibo pelisa ba live Luizon mawa eloko ebomi Luizon ka vidéo moko na obino so boye ki ofinge peut-être ce bo vanda ta calme ta kimia. Peut-être nga mona ke ali kamboyelinga ba camarade na nga TikTok ata ba soutenir nga malgré famille boakinga mais bango ba simbinga ba chenga ta poids mais Luizon se retrouva ki ye moko net nga pe na comme distance na epo après ka ba vidéo ya Luizon ba tunyo so ba yebi makam na nga mo ya libale yinda ke réseaux sociaux na ki no concentré na swa na kana mobile kuna na se retrouver na mona na ki sous concentré te bino so yebi ke na comment même ko l'axelongité na bata maka parce que nga mo de na comme na ba problème sérieux. Nde loko esala ke na koma distance na batutu batu nyonso ba mona ke banda ku libale kufata ba muja kina tondo mona na pamba na koma distance na batu nyonso parce que na koma ko vanda na famille donc yo mema batu nyonso na famille te na konda ki na baby na koma okima batu po na wale na zo swana ka kuna na mobile koto libala déception kufi koto mona na maboko donc nga mona koma troublé mais bino bozaki bona ba problème te bino ba Gigi mais bo finga moninga yango na oloba lelo na opesa exemple kaka lelo bino bat bobenga ba Gigi wana bangamo ko sambelo akoma okosa biso ya osambela lokuta ka ndenga kotra mambo at kofinga ba famille batu soki mutu mwa koki kofinga te akufi après bolobani bokeli mutango mawa te herbat bazan vie to protéger bango to batela bango herba na bon moyi to racheter les temps totika koyaka na ba retard nga onyo so yo finga nga so na zi courage no ya po finga e po mam na lobby ka tout droit na fingi mutute. Merci. OK, bonjour la famille. Bonjour. Papa, OK. ukuti batute. OK, merci. Oui, na côté live et tout. Après, normalement, on a pu battre tagenga un peu. Mais on t'a lobby ouvertement et ça même de la Chine car ils n'ont plus dit. Là, on a toujours l'allusion na banane bandeli, tout banana allusion TikTok depuis 2020 et tout. En tout cas, amitié n'a bis d'acquis naturellement et tout ça donc tout bien à chaque jour so école une semaine test qu'on a bien. Mais pour nous le bac luison photo ya fille on est au Canada mais moi qui on a cimetière je me souviens ce qui Karine a ses souvenirs tous à la rangai Karine luison sur la Bosente Benita à l'objet qui n'a aucun de cimetière dans la vie aucune de salanine abi elo mona obeta ana pourquoi bat nyonso ba okamwa ngabi na ebisi to ebisi ko sala eloko monte ya mabe abi na bo mona okaka na ba 0 r nga na tinda luison te amema photo ya moto. Tu te souviens non bien
Donc, après, il y a une vidéo, déjà vidéo, tout le monde a une vidéo dans le cimetière. Pour nous, l'obake, nous soutenons, Luison T, c'est archi faux. Nous soutenons Luison, nous privé, et les gens qui ont la vidéo et tout, parce que ça va changer rien du tout. Pour soutenir mon tout, il n'y a qu'un internet. Nous soutenons, nous privé énormément. Luison va publier ma vidéo na zakine na lala te na zalane na banda ba publier azolela lokwa mwana mukie na bengi à l'époque na banda sola na Congo ça na bengi na bitika kusala live te pota ya oyo kande muninga olela après yo ki mawa aki kusala live bien par rapport na ngamu na bengaka et puis ngamu na banda landa garçon na banda ko menacer Luison a publié ba vidéo mususu na ebisi na ko tia na ko ya na France na ya ko bebisa ngunda na oyo salana parce que ba vidéo na bo salango eza pona ngunda loko ozo landa Luison ozo lo baka Luison bo sa makambo sa makambo bino kutu bomona na biso to tozaki proche ta musu na ba téléphone soko bandi ko se justifier fali okokolela Luison te ozana makambo na mutema tika mutu na mutu apesa opinion na ende mutema elingi passe à autre chose fali o banda ko expliquer parce que bato balobi makambo wana yoka s'il te plaît na pesi honnête conseil du moins Karine a le belio clairement na live mais ça na bato bolo bango na ba parabole o bazo take directement mais bolo bango na ba parabole ma chérie alors yo conscience na yo loko yebike oloba yango te oko se justifier na bato a réseau te lela ndeko na yo o bozala ki ne atamania parce que so to bito ki ndeko ya loba ki Patrick Bekanga pe alobela Luison soka lobi ba tia makambo Patrick Bekanga alobela Luison a osé la Luison live te a osala silencier a osé la Luison live te a kolela na silence on vanda kimia dans la minute eloko ezawa ezabole la Luison yango mona lobaki soto sala live to ya kolobate ke oya lobaki oya sala ki te komba compte en rendre awa eza tozole la Luison to lobela makambo a Luison to loba malamu a Luison to loba mabe a Luison te ozomona o mati na live no zaki banda kalobande ko matate o mati parce que balobeli yo po mutalobi na mati parce que na banda landa live depuis canal na mati parce que la baronne a lobby que fali au soutenir été au PT repose ça bambe na to bambe ndeni Luison mona bana nanga Luison ya na nani o na fête nanga na vula e chambre momba amona amona nga bana nanga a solo na bana nanga Fanny to boite momwende toka na réseaux sociaux boy soutien on nga na ko personne na privé so to ba camarade so na miso batu même na intervenir te na live batu oloba pe ke Fanny Karine beti au 12 ah d'accord to andomona bino na zela mama na yo kyondo lobi to andomona bino na Luison bino nyonso mais mambo Luison eye ceux qui même les cambo ba lobby ba koselio kapo ba lobby on ya ba na TikTok akala ceux même ba koselio preuve ezo za wapi preuve ezake yo lobby ba ndosa ba démarche na coulisse biso to mona te mais ok na miso ba biso te bi ke bo ba camarade to ya pe Fania Pelisala il va soutenir moninga yango na lobby ki camarade yo na Benita ngana ki camarade noté na ba kiote mais ba kunda mwana na yo no ye ba kezala butu soki wana na ebite Benita akonze na ba problème mo bweka o kaka ikoma na ebite voilà moya Pelisala ivezate na boya na motema moko ebisinga na ese na ebi la fite no sa te singa Karine ba okunda mwana muninga ko ça ye mtatindela ngana ba photo o na chaka na miniature de na salango na yebi yote to solate mais na sali yango na relation ya camarade on a kine comme Benita. Parce que ça m'a envoyé les canaux live. Non, blobate que Benita pianga numéro na solane na privé que Fanny courage bakundi mwana non. Façon nga ko encourager loko les leki na TikTok na ba live na ni Mervin na cheki ba vidéo. Nga pe fona payer sa live to la Mervin qui retour à l'expéditeur communauté télémélion na ato sali. Place wana na ndenge boaki na Luison reconnaître que o réagissa qui m'a bé quand même il fallait qu'il o sala live. Ya kapo Luison ba publier samedi. Aleli samedi mobimba. Dimanche, non, ma famille n'a été, ma famille n'a pas gangelier. Lundi, ton a qui Belgique, n'a la mona na kinae. Est-ce n'a pas photo, voilà, je suis avec lui. N'a pas photo,
C'est pour cela que je te dis, ma sœur chérie. Parce que ezalaki que na bandeko fortifié alingaka amibwaka na bandeki ko na privé bon média na lingaki vraiment ko afficher te. Okay, mabe yango wana parce que ero affiché te ye muninga na makambo no ande ko s'afficher. Zela, Fali, baikoko, na ngina pesa exemple mo typique yanga, on le bango lelo publiquement. Adrichois qui soda nanga à l'époque, d'accord? Moi on a linga mingi. Mais Adrichois waka problème moko sérieux na réseaux sociaux. Tout le monde a soutenu Adricho publiquement. Nga loko na loba makambo publiquement te na bande ko communiquer na privé et ça a polémique. Et ça la ka maman na polémique. Je crois qu'à partir ya wana Adricho comme qui très méfiante nanga. Et na reconnaître ngo. Fali au moins na moment où tozara faible. Na faiblesse na likambo. Bato to lukara soutien et ça bato tozala na bango na miso. Soutien public et ça sera très important parce que aujourd'hui bon, d'accord, comprendre parce que je peux pas faire la police parce que le link à tout ça là tout la saka battu mais c'est parce que tu m'as commencé le canard grâce à moi Benita écoute grâce à moi les garçons à Zongasima et je suis fière de ça grâce à moi les garçons à Zongasima parce que ayaki pour quoi achever bon mon écoute disant à vivre ici 2 ans de plus. Grâce à moi, les garçons ont parce qu'il y a une vidéo, il y a une audio, il y a une vidéo. Quand les filles n'ont pas na nina yo, na ya ko bébé sabuda no meka lisusu. Les garçons ont asima. À part pour melinga, c'est bon, je na tiki awa. Nde disons aya comme Bruxelles. Mais na lobby tant on va ko menacer garçon na privé. Ce qu'on doit est-ce que na minute tu as un poste à zongi la maman kamwana et comme il compte peut ça va compte en rendre tous zongi c'est ça Adaki garçon est-ce que tu as un poste à zongi la ndenge nani azalaki Benita, toi na posta na on minute au Luizo Koufi, tout le monde a tchema boko likolo, tout le monde a dit bimisi akina Luizo bien, tout le monde a soutenu Luizo, ok, mambo Luizo et yabiso to zala, tout le monde bato ba soutenir na ba soutenir été. Donc c'est important to loba parce que ma kamwana nde o ememi Luizo na sama belé. Donc il faut que loba pona ozana camarade to ozana relation zala na ka abissé. La baronne si ko nyos to bando sala na privé au sali au kabé muninga boyo public. Mais Fanny te yako kaba wana ezelo kama la mkolobi. Na pesa message à Souka na kita. En fait Patrick na matin pona na lobabu yabe. Yabe s'il te plaît pendant 1 minute. Omoni idozo pesa déjà bien. Malheureusement avec les Congolais, pour apprendre monde to na mawabu. C'est la meilleure moyen ya ko communiquer na bango. Parce que bana mawate yabe oyebi bayoka kate yabe oyebi ke ba victime misusu batikali soki to telemi to lobate batu ba bando kufa kaka na ba makambo wana so tozo telema tozo lobaka moi kozonga simero banda ko ya so ba mona ke mutu pena kufi moko congolais ayoka kate yabe omoni ndenge yo zolinga ke to tika to lobate toza na matanga c'est bien bon na bato baza civilisé c'est bien bon na bato voilà mais avec les Congolais ya Benita il faut vraiment ko kende ka ndemani azokende na bango surtout tant ba na mawa parce que kibomote zongi ya be to ça dans le sens to sambusa luisonté to ça parce que il y a encore des victimes yabe yo za victime Karine aza victime fallait aza victime donc il faut total ça bon que à force ya makambo bozo ça victime on doit comprendre yabe na cadre wana. D'accord, en tout cas merci beaucoup, merci Natiki Bino alors merci. Ouais merci beaucoup na banda ko loba siko to bando sala que non au sali muki au sali capture oye na on a TikTok ponga na ye to solo li ti le 31 mars. Na biso sona kocha mais kocha na internet na bien Fali na mono ndoza na émotion parce que mamba ba capture te mamba ya ko kabele mutelo roté tant mon ninga bozana ya zana problème ata ozo défendre na coulisse il faut me faire en public parce que kamana mais en coulisse c'était
qui caméra les gars en coulisses c'était ça na minute ana likambo et puis ero lobi mamnyo c'est ya ka réseaux sociaux mais fani to vivre na vie ngwa matala na te oberanga te banduku na réseaux sociaux ato vivre na vie ya matala na exemple kaka oloba na comprendre tendeni na zo comprendre bino ndo outu oloba siko matala na comprendre bien vous comprendre siko place na za okoki ko sa no on a privé mais ce likambo ye o mokili RT les mêlés et tant que mutuno o peut sa position au moni ce yo peut sa position na privé Tabaron je dis encore na lobby na miso nzambe ne tokindo obota bana na pesa disons réponse là je peux pas te défendre parce qu'il n'a pas bana mibali c'est que bako c'est le kana bato ngaka tande to kumba voiture bo ya lokuta makasi no oza même to robosa na peut-être sur le bac on bossa ya toni wana mutu nanga jamais na ko bossa na konga pe e choka kinga ke fanya loba na bana nga mibali ayaka ba fête nanga akutana na bana nanga ba yebi tonton Luison ata ba moni na live babalo mama tonton Luison ba yebi bana nyonso sauf ka ya suka onda monti to bana yoka na aya na fête nanga mutu na sala et puis na mariage na ye to bana sa ba programme bongo aya mona beba suka na laksa ye toujours bana nga nyonso so na organiser loko Luison zanga ata za première invité poni na côté l'été. En tout cas, moi, je suis fier de moi. On est sur votre voie. Pas l'hypocrite. À côté, nous autres, qui n'a soutenu à 100%. N'a soutenu à Kouyaté, à mi bambate. Ami bambate na balcon, et on a kina nanda kwa Luison na yebi. Non, mi koué na balcon, oh. Mais c'est Luison, talanga. Talanga vraiment, aux autres, mi bamba. Tout ça, je m'appelle vidéo, na bonde là. Oh, na ça déjà. En tout cas, na ça fier na vous. Moi, je dirais ceci. Non, le bac est là comme pas mouqué parce qu'il y a bandol, il y en a toutes nos questions, mais bon, c'est pas vraiment. Mais il au moni et loko et salami siko. Il y a bara quelque chose aux ana noko Patrick, aux ana Karine, baza public. Au moni, n'est pas bon pété. On a le bien à comprendre ça donc c'est très important il loko ana. Pour moni ne moukile tele mais la moukile. So zata na ba oya yo, bazo kote la yo, bazo lobata naza quand même na noko Patrick azo kote la. Au moni. Naza na Karine na qui na bana obenge na tongo na midi na no obenge tout le temps ça va au comme au lieu au salut benanda occupé nyonso lia mukie ça parce que dimina ki nyonso ndoto nyonso sila ke lia ta mukie ça la fufu ça be wana on se ki sai todo solo la air nyonso na mais Fanny et le pas là yo ngana remarqué aux zones qu'on dit manière na ôté na comprendre na ndimi ya toni na ndimi parce que na l'accès qui ont ôté na miso ba na sala pe kapi voilà mais non est bien na privé na sa musala ma Patrick na moni na okita na ngakala te na nyeka na lobelo mo boye na faire comprendre rien na loba na faire comprendre motivé elo mo boye na loba minga na s'adresser minga elo kwa na la baronne da ko débiso na likambo zana sisana lobelo mobe Luison alinga ki mati OK na ngana loba bo te na okita na ngande ona nga mwasi zela na okita na nga bopisa sota parce que baninga msupe ba na posta o maka na ina loba boye eloko bomi Luison mingi batu ba loba eza dépression ezelo ni tant mutu mwa ko na likambo mokili elinga kwa kuyeta likambo wana et assister balongola e peut-être na pas wana d'autre part na loba biso bandeko na biso ba congolais to zaraso muninga ko na likanto na kufina to ngande na loba mi ngana homosexuel na pe gay vu que na ça la naming réseau te yango peut-être boye binalité na minute oyo Luison a babi fani la ye e balisa ki parce que po balongo la soni ya likambo oyo na nina lobelo mo boye ko balisa mutu azaki homosexuel ko pese mwasi eliko bateke ko longola mutu makanisi peut-être bo salise elo mo boye emso peut-être tana e ko kite asalelo wana bino vu que famille que toza mwana PD bo bandi ko menacer yo o bala e bona ya loba kaka des fois ndeko na biso ba africain to meka ko résoudre likambo wana no ko na ina loba boye eza OK des fois na ina ba sous deuxièmement la baronne zela ndeko na ngana okita na ngana za show na ina loba deuxièmement la baronne omoni mutu aimons-nous vivants tant que toza bon moi mutu moko aosenga aide na likambo boye to boya ko aider to finga et puis ça passe et d'autre part Luison profite na mito to za surtout zela
Deuxièmement, la minute quand Luison a couffé déjà qui est là. Luison a couffé. Fanny. On bien soutien. Luison a couffé. Luison a couffé. Deuxièmement, la minute où Luison a eu qu'à sauter. Oh, bisoto loba eza banalise ya biso batuto tikali. Et là on a rôle ba mutu to ko aider na minute eza enoktola. Ndebo finga mwana na boyeba ke dépression pe zali. Na minute o Karine yo so la kana mama mwana wana. Poto soka zaki alingi na mwana wana te. Aida ata ami ya mwana wana. Et ça nzambe bien. Yo so la na mama mwana wana, so la na mama mwana wana peut-être na privé. O ekomeli Louison, alukate ekomela ye. Makile za maite, abongisa berere, abenga mwana yata na privé, a diriger mwana ye, alukela mwana yata place moko soit pays moko boye avanda, a éduquer mwana na ndenge na ye. Ya ko finga mutu na raison de dépression ezala. Et non que ça soit dans ta dépression te ya Tony, botika loba ane pe na raison mais yaya. Ngana sera to solaka na TikTok na privé to benga na te to même pas na ba WhatsApp. Merci pour na message mais to benga na te. Ce qui est comme ça, bien pour na koede ka molimo mo bino bolobaka ki molimo mutu ka pasteur mutako eda ngo non pasteur aza mutu yo pe ko aider pe molimo dépression et bomaka ah Luison le lo akufi akomi malamu pa mutu nyonso Luison komi malamu pa mutu nyonso tout mettons vidéo e bimaka ndaka na batu nyonso tout e balinga ye eza pende mona mwana ene ki lelo bo mona impoli zela ya Tony zela Enoki o lelo bo mona yo kanga mine no po aninyo ya sujet Enoch te non mona déjà Luison ça côté on a ko créer le sous ba polémique non eza polémique te parce que aider ka molimo Luison za mutu Enoki pas za mutu Enoki azo fi na mayaya on azo défendre Enoch le ki na gebo comprendre pe kada Luison pe ça pour faire que ina et to défendre pe o patikali yaya Luison lelo et comme mais ya Tony yo moza ya na ba côté on lo voit la malamu mutaza vivant azama be muto pe to ko ya Tony zela ya si so kote la leki na ye yo po aka ya na bango ya Tony bona wanga ninde bango kani boli nanga lelo Luison ku fa bi mutu malamu mais tango vidéo bimaka Luison za aka mabe batu batsala ba challenge a Luison boyena boye boyena boye Luison ku fi lelo ko malamu e komi po na vidéo boyena boye no ki pa sala ba vidéo zo senga pardon bozo boye pe ko limbisa eti bozo boya pe ko kote la ye mais aza mwana muke bo pe ozo pe bo encadrer ya pa feka message na yo pe po na famille na yo tika kombwa Enoch pardon na yebi nanga ke yo poza na kawana ba famille bandimaka bino te ozo tiango kana kombwa Enoch yo pe pa feka message na famille no batna yoka les famille no pe ba négliger yo ko ba yeba ke no esala bino pa famille nanga na lina lo bana famille nanga bomoni oyo que ça la passe mutu mota linga te ke ose lo mo be mokilizo boya ngo biso tuto linga so na ose lo ko mokilifo nzimelo nga na ostala alors pona ba famille na biso bomoni o ekomeli Luison bazwa mayele batika biso to sa posa ya motema na biso baluka atike babenga biso pemena nzambe to nzamba bengi biso te mukolo mukongo ngeko ko nzamba bengi biso to ya to za kuna biso to bosela biso ba live we poto tika to ya biso mo to tika na ndenge na biso merci bonne soirée na mutu nyonso tunangana lobaka yango wana merci anga ozalaki na posa koloba pona yo moko yaya na yebaki na suki saboye Luison a changé te pour la famille de bolo ba famille na ye bref famille na ye tam suki bande ko tsaini o mais Luison bande ko kulanga pe avant abala azo mo sina utangula aya abanda isanga fali fona tika vi oyo basala nzambe baobenga nga mingi bayisanga fona saela nzambe après dans ma vidéo ya Luison ko bima de Luison asaki comment abongola motima directement parce que ba prophète déjà banda ko yebise ko bongo nzamba za posa na yo yango muto ache profil soki presque ache profil affaire likamni na fani wande bambanda oh mam nyoso fani azolo ba yazo finga ka okange ka lokuta mama so epoza pa etali kunanga na kota na mutema nae na kota mutema nete mais Luison ba jone ebimi nde ayo bongo la mutema vraiment atikaki nyonso atikaki vraiment tiki bilo nyonso za poso le mbebele te naza poso kota ba détail te
Voilà. Mais atikaki makambo nyonso. Après, ayo ozwa copine na ye, o atikaki na Angola. Voilà. Parce que Luisan, qui ne banzila na ye ya basi. Preuve ane Luisan avant, na ye babanzila na ye, asengaka ngai, bref, na olobango te. Quel point dans la Fanny. Non, c'est pour... On lançait qu'à plat, ok. Non, c'est pour moi. C'est qu'à c'est moi, c'est Fanny. Non. C'est pour moi. Elle a contribué à l'Ibala. Ouais. À Maria. Donc moi, si na Utangola, moi, si na Kala. Moi, si na Kala, mouta ponela et moi cité. Ok. Mouta ponela et moi cité. Comment basi ya Luisan msupe baza na TikTok. Ngala yebi bango pe banda obima na bango. Oh. Veve bazawa. Oui. Baza ape na TikTok. C'est bon ya ba okanga Luisan des fois ba veve boya o témoigner penza. Na témoigner ki ngala baki Luisan na yebi basi ya Luisan ebele na TikTok. Banda ko welela Luisan na TikTok. Banda ko welela ndenga solo. Avant makambo wana ebima. Voilà. Bata TikTok akala ba yebi. Skiti sana folie. Oh Luisan pa face boangenga ka na kitali pesa. Batu na obima fa na basi. Anda ko zwa mi bale. Mais atika kelo nini odongolanga. Pardon, ngala bati pardon, non moi dans mon bati pardon. Atika za bati moral eza bati. Bati tendeni toka paza ex no meza promte aller passer. Kami obebisa kaka. Kaka famille. Voilà. Matango yo. Toi ka nous na nous. Luisan ayeba nzambe pour du vrai et dans ça bamba ventirté ayeba ki penda nzambe. Patrick yaka toza nous na nous likambo nini okima. Ngaso na lobby awo bat bakoloba nazokosa mami comme naza muta masumu bat bakokroire ngati. Mais na repasser quand même message. Na ninga na loba boye. Bino tu na TikTok awa boye bike onjeka finga kabatu, onjeka sala karando. Menga avant-hier, ça veut dire si ma lobby na ki na restaurant, na volia na GG to fandi, j'ai déjà déplacé à quel appel. Esprit moko ezo lobananga onjeka sala vidéo o lobake mu TikTok mutu moko ya TikTok akokufa. Na linga kutu na sala vidéo. Eloko mbria kinga ezaki nde appel. Wana ozwi vision beauté divine bino na bino. Ya. Non, na yebi na ko croire te. Mais to yoka quand même message, d'accord? Voilà, nzamba utilisaka batu wana bazalaka mutu likolo. Na fani na kati ya restaurant bo bato lobana sala vidéo mutu moko na TikTok akokufa. Alobi après on a vu appel ombrienga. Après lobi na moni Luisan akufi. Elo on a linga na loba boye. Bozwa date na heure na mois. Mutu mususu azokufa lisusu. Wanga yebi. Merci. Bozwa date na heure. Mutu mususu a TikTok ya connu azokufa. Ya faut préciser bato TikTok akala biso to esima mama. Moi si. Tika ko mélange on tcha biso na ba tension loba ke mta TikTok akala bato ba banda ngo ba kwa TikTok oya yebani pe azokende azokufa. Bo bomba kama lobananga oyo bo ya ko lobananga onje ko zando mina zando kitenga yela kanga na mutu. Bito kanga air na date bo kanga air na date. Dis-nous dans les commentaires. Yo, les dés 17h40. Les dés 17h40. Angélique, ex-danseuse, il y a papa ou il y a pas de ex-danseuse. Il y a taboulé. Yo motolobi au nom de Jésus. Eza kindokité. Nzamba lobaka na batamitu milikolo, d'accord? Et tant yo ce que vous croyez t'es obligé muta croire ngati. Ce qui na sala ki vidéo à Luisan au avant-hier mulinga bo loba onjeka ozandoki. Ka appelle wana mutefala ke na sala vidéo wana te. Donc ce que vous croyez ngati tant pis. Je n'ai pas besoin ya batu ba croire nganga na lobi ke eloko yelinga na mutu. Voilà, c'est tout. La tangi pe kombo a mutu te. Dans ce okufora mikolo yo. Na yebite en tout cas mutu mususu ya connu na TikTok, azape connu a rokufa. Patrick, bon, ça va faire. Après, on va danser. Bonsoir. Nakolo, une minute, s'il vous plaît.
Ou soit ezaki MK. Ah, loba na MK. Donc ngana za ike kwawa. Ok, bon. Et Laura Bosso n'a le baquet. Tout d'abord, biso bato to sambela ke. Toyebi ke Luison amnaye et pe manakina parce que asala ki choix ya kokoma ko sambela. Asala ki choix ya robima na buzoba, azaki suna ko sona te, azaki suna barando te. En fait, asala ki na makamususu. Ok. Donc nga esengo na ko lo baquet nga na zala na minute ezake. Oyoka, désolé na zwa ki appelle. Esengo nga na zala na minute ya olobake. Akufi na kati ya bonzambe. Maintenant, et là qu'on a obaki c'est ça que Patrick, moi je t'apprécie parce que ça hypocrite. Yo so soigné na mutu, so beba na mutu. Oya ko lobby vraiment que za bo ici. Même temps on sala ba ménage, on sala misala no ya ko lakisa batu. Ozaka hypocrite. Prévanenga MK na convoka batu nyonso Karine Mokonza za na convoka ka yeyo na convoka ka eza convocation za concept na na ya nango. Convocation msu na kosa le sepeli siote mais boyebi na lemba na ngaba convocation boyebi que za game na na TikTok. Maintenant par là je vais dire quoi? Soki mutu akufi totika ka lokuta. Ozo comprendre? Fali ba ikoko azani kimia. Fali ba ikoko depuis tant ozo luka défendre moi qu'il fali ba ikoko kimia zaki. Maintenant moi je vais vous dire les choses. Omoni Luison dernièrement, Patrick Naloba n'importe quoi, te saute aussi si non la même na privé. Dernièrement, Mouta Tindeli lui Azaki na CDI Tekuna. Ezaka ba remplacement. Au moins d'abord ça la vidéo ne aza na pause ba monia la titeni parce que quand la zara Mouta osutu ke la makambo. Nda monia na teni ona misu fondé ko kanzaka combien infirmier, a combien sage-femme, a batu babade ko se poser ba question. Balandi na privé. Ba sengie 3000 €. Ba tindele suna ba vidéo ba lobi que soko pesi 3000 € te to publier yo. Vous comprenez? Moti kana si solo ba s'il vous plaît na mati na soli na tiki bino boloba. Ba sengie, je suis en train de le dire et je le répète, je vous dis des choses vraies. Ba sengie na Luison toza 3 heures du temps na ville ya fanda na Bordeaux. Ba sengie nani Luison 3000 €. Luison Patrick yo fandana Luison yebi Luison. Luison c'est quelqu'un de très sensible. Kaka nenga le la na réseaux sociaux, kaka ndepe na vie na ye priva zalaka. C'était quelqu'un de très sensible. Déjà na nous tango yo Patrick Boswana kana Luison et loko wana déjà déstabilisa qui est. Ozo comprendre. Po yo za mutu boliane bomela na ba point faible na ye, yo yebi yango plus que par rapport à bato ba mona ka na réseaux sociaux. Ozo comprendre. Donc, ngai so likambu Patrick, na ko ya ko défendre na privé. E be bale la yo na Ferdi Coco na convoquer ka bloquer ka na habité, na sali na choix ya ko supporter Patrick pour na sepela na Patrick. Na convoquer yo, na peso pe conseil, na encourager pe ponga na j'aime bien taquiner. J'étais taquiné et tout ça là. To tika la ba mi to so la ka ya rien. Maintenant pourquoi ceux qui ont problème yeli yo ngana ya ko soutenir yo na privé alors que ngana to e ba Oso comprendre? Ngana to eba na réseaux sociaux Patrick si y a un problème na ko soutenir yo na réseaux sociaux. Nani Luison akotaka cimetière pona mwana fali ya pona mwana fali baikoko rando ya fali baikoko na Mervin nde sala ke Luison a soutenir fali baikoko akenda asenga kutu pardon a regrettaka na acte wana salaka ezalaki nini pona ko soutenir camarade na ye. Oso comprendre, Luison batike 100 bilamba na réseaux sociaux. Fali baikoko lobe lorote a Pourquoi bozo benga ye batu ba benga inde ba okatise live. Patrick comment kenga akosa te. Mambo na le outie pa ba batu TikTok. Désolé yaya. Oso comprendre. En fait, fallait baikoko azo lukasiko to ye la vidéo oyo aloba akoma ki ko boa ke batu ba ko omoni kando sa live boy Patrick batu boya na kande Karine Mokonza sa live batu boya na ba commentaire bazo koma bo soutenir mutentel ngana ko ki ko soutenir des fois te abade ko boa ke la ngo Luison ozo comprendre lelo azanyi kimia
akomi koya komata azobeta munoko ke o na bandeko ye azana ayebaki vu ya luison ya kala vu ya luison actuel ayebi te azana adresse ya ndako ya luison te ayebi te ayebi kaka luison azaka na film bona Luanda kuna mais ayebi vu ya luison actuel ayebi te apesa biso kombo ya maison de retraite luison bandeko sala ayebi te. Par là je vais dire quoi? Dernièrement akende ko sala émission et pas mingi game ceux qui mingi game désolé naibi kombo ne mingi akende ko sala émission et pas mingi a fingi papa bane kuna tuki papa bane azui vidéo atindeli yango nani Luison a posté Luison akamwe afandi ana yo kama na lo ba fali ba ko nga akosa te Luison lobi oh ndenge nini mwana mwasi oyo aboya ko soutenir nga atuka nga lelo azoya astindela nga video nga na poster ndenge auti ko finga papa ba pesa ki Luison conseil ba pesa Luison fali ba ko na mo bala ba bota bana makambu oyo ya mobali azada na bana kokota te donc nouvelle ya suka zana ngona Luison yango wana comme ya lobika sola abande ko sola na Luison azo soutenir yo te comme ibwaka te acha ba capture ya nango po nyonso na TikTok il faut to prouver atango tozo loba aya nango la kisabiso ke to sola kina ponga na zana batu ba sola kina Luison na 16h Luison na soir a kufi baza aya a prouver biso fali ba ikoko mutu akufi to loba na ba vérité mama neti Patrick ayebi ke ba swana ki atuka ki muninga oza na sincère mais ko yo tuka ki muninga boye ko soutenir muninga lelo mutu akufi oyo komi ko kosa batuke mais franchement communauté oh vraiment je suis désolé oui mais tant on a fait na lié comme ta live te na lié na lamba non ok fali ba ikoko zo loba pendant que je te parle Patrick na fandi na je suis assis par terre loba ba ivoirien donc nazo croire na makambo moi so zo lobati. Il y a Patrick. C'est ce que je voulais dire. Il y a Patrick. Bonjour. Oui. Pardon, excusez-moi, na 4 minutes na sujet na bino hein. So na mati awa biso so toyebi ke Luison akufi et tout. So na mati awa na uti musala na moni na page ya Mayobo batie longi nanga kuna MK chauve-souris à MK avant na live na ya zo lobake Novelas pardon Boka. Novelas mutapiblia Luison mutakala. Or, tout le monde sait que tant que publier Luison mutakala, nga na uta kobota. Nazala na makam nanga. Ba problème nanga mo ezaka na réseau. Makasi kutu. Voilà, si qu'on a ko publier Luison na ndenge nini. Erango na e parce que toi boboza ebele dika des personnes ba to ba yo kanga directement. Un quantité déjà non, parce que non, parce que ça sujet mo très sensible. Mais oh, yepé novela ça nango eza NK auto kita. Te ya zoloba MK yete MK mususu wana yalo bana MK mususu a telemito olo ba novelas oyemba ngozo yena novelas kakutu nani femme c'est sincère ça ba ne ko na ko passer na ka message na yena na pas si il faut que tu ka si ça ide na yo ba ki on la ba lobby a silisi non lo ba ki a silisi yango la lobby donc quand des composants awa na yebi na makambo wana te donc bobimisa ko mona na makambo Luison je ne veux pas déjà yo ko publier yo mtola la ne pas vidéo comme na maboko no seki na ba omi balena muto balala ne moko a trahir moninga et akuma mbute au samba non la baronne oyebi nini omoni communauté mso za bata sentiment nde ba olobela makambo Luison boye et là comme makambo belé comme elongi nange ya ko tambola na banini na ba panel et tout novelas alors que nga na yebi nanga mutu na makolote na boyi na ngai nde ba problème ngamba liboso na oki kombo no mamboka lelo na yoka ma yo ba uti ko tyango kuna na yebise ko tunazo tindele copyright yango na profiter na ye awa na boyi na nga na passer message dika des personnes baza awa Patrick eza ko boma mutu ya kotala Patrick oui moi na mobala publier qui o ba publier qui na Luison o copine non yete bolimbisi mais MK avec Amoro aussi si amote MK obi ke mta ko naki ta $3,000 non alobi akobi msanyo sote akiti Zela la queen Zela bomoni babilo kwa boye yango biso tolobaka ke bomoni likambo boya boloba biso nyonso tobelela mwa mobali ana to menacer mama Blanche réseaux sociaux et sauvaka ba vie oyebi ke muninga ba osala e chantage moko boye yaka lobela bato ya media biso toko telema to pap to kata pasteur masolo kova
tokotelema docteur auta kobeta mwasi biso totelemaki tosali makelele bakangi ye media esovaka bavie donc bino bozoyebake mutu baosala ye chantage bovandi ti mutu akufi vraiment likambo ezalaka na valeur soki eyebani tomoni se kaka toyeba eke baomenase bapublie 3000 eza te papa publie akolemba bavideo yango na whatsapp akosupprime oui parce que eloko ebonga kobimisi eningisi ke ekangi oyo biso so toyengai tosele balife tozozela na biso nzoto aba basi donc lokola ezalaka abongo dobimisa kaka enga bimisa te pena tosala balife tosoutenir Louison mais siko bobombi na bobike muninga bazozela ya shalama mazela s'il te plaît depuis nazozela. Oui, Léo Matoyoka. Ouais, bonsoir à tous. La baronne, Mboka, des gros bisous. Bisous. En fait, Nana Mataki, parce que bon, mon idée aux Arabes et Navi, et l'ikamba loyauté, c'est très important. Loyauté, na amitié, c'est tellement important. Mais, bah, Congolais, bah, y a ngoté. Patrick, bonsoir. Oui, maman. La bombe, la salle que tu. TikTok ya bako na bombi na code na pour na teko ya Josué omoni makambo oyo oluki tosolola ki na WhatsApp yo ti omemi moninga na kufa omoni likambo mutakala ya moninga bozomona kokala mingi te ezobima kala yebi vérité na noluka yo na mami depuis me nazobaka tokotoka yoki kenga moto abimisi makambo oyo osibike na makasi donc solola likambo oyo déjà eza kutu likambo to ya $3000 wana bazokosa eza vecte moko mwasi na ye aza na video yango epesaki ye mpasi mpe ekomaki na maboko ya mwasi na ye batindelaki yango moto ya liboso mwasi na ye na Patrick oyebi mutu asali ye boye aza mpe des fois kaka na TikTok loba kaka mama sasuka mabomba te zela mboka mboka tindele WhatsApp nanga mboka tindele WhatsApp nalakisa bino kaka bapresse kala koloba te mpe komake mokonga na kati eza mokoko oyebana naluki oyo Patrick depuis na butu kaka ndokomela wi akufi ya solo okisaka natina biloko ya presse botana bino moko Maman Deborah tindaka video yango epe ya mami tina oyo Josué oluki photo na ebima oyo eluki Josué Patrick bongo yebi kombo na te na TikTok Josué na baloko Josué c'est qui kasi garçon wabimisa video ya ba ane bazofina bakote eza ya liboso to ya mibale c'est ça Josué za ya mibale liboso te video ya kala oto ya sika Queen, s'il te plaît, une seconde. Otika no ma Deborah loba eno na mambwasika eza video ya sika zofimisa mwana eloko na ye eza video ya sika mwasi na ye aza na video wana mwasi na ye aza na video mwana krake Deborah na tindeli au numéro à Paris. na comprendre azofilisa mwana eloko na ye ya Tony Zela pardon amda kokangisa ma Deborah kende na batindi na numéro Deborah na tindeli au numéro à Paris bino siko ato kangi zolo boyeba kike makambo ezolekana pourquoi bolobaki avanté abia bandaye koluka Patrick aluki nanga ngo kolukila nga pinga yamba telefone te dia na loba batu nyonso zinga te komela mboka même na TikTok na ba message ba mboka na ba fana mutu ba répondaka Karine, bonjour à tout le monde. Bango bazele kaka, muta kufa lobi, ko ya koloba. Makambo esala ba mois, ba semaine, ba jour. Même pas proche ya Louison tout ba zabita mabe. Donc eloko ebomi Louison c'est que et en fait Sony na vidéo comme il y a maboko mwasi o expliquer nini atali question ebimi sous na ba réseau nde omonia kufa na ye
C'est que Amelaki qui c'est hein? Oui. Ataki fukete makanisi susi ebomaka ye ya Tony. Susi. Mutu boye, mutu munene ka boye. Mutu akene ka boye. Ba proche ne tout carré. Vidéo ya maman Deborah combien la mamite vidéo yango ya mwana muke wana bazo simba bobora nani. Ba proche tout ba. Alobi azotanga kombo mutu azofibisa nani Louison. Abi mwana. Alobi mwana mami. Kasi abengi nde Louison mwana. Okatolo bana mutu ango video ezozofibisa mwana omoni ti obomi muninga keli kwa mambo so Josué. Bozi anakena WhatsApp koluka video na oya. Maman. J'étais proche avec lui. TikTok Moussa nango nini. Boya ko dénoncer ba chantage dénoncer. Ils ont payé la patron va faire ba live ba faire ba chantage to dénoncer mutu wana. Franchement. Ata bino moko vraiment boyeba ki secret makasi bobo bomba. Harcèlement tout le temps, harcèlement. Oui, puis mouton bombi combo. Allez, mouton koufi comme ça, bah témoignage à la con. Bon, ngana kiti puna suki sa fali omoni erozaki na muninga. Omoni ke muninga aye ko défendre yo na miso bateau. Tika na orgueil po ndengo zo sola bo, je suis désolé hein. Je pourrais jamais être ami avec toi. Oyebi ko sali mabe mais ozoya ko loba na miso bateau avec orgueil. Et ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Et ça lokola ngana Angelica toza ba ami. Angelica zui suka na likama. Na bimite mais oyo ezalaki na tour na nga l'air mususu mutu ana aye abimi asali okuta koke ko sala te par rapport à considération na amitié tozaki nango. Donc dans la vie il faut savoir être vrai, il faut savoir être loyal et loko on va bengi loyauté congolais azara na bote ngana mateka pona yango parce que tu parles avec orgueil. Papi, yako senga aide papa ndeko na internet ke Louison za bien te. Botala boye. Nga moko na zoko kate. Bato tout boye be makambo. Bo senga aide. Yaba na ba matière bato zanga tina. Ezo beto maka chaque jour. Mais mutazo kufa. Bozo tala bozo mona. Bande de sorciers, bandoki. Oh non ko ba tu benga nga ba flashing a moi mukie. Mutu abengi nga lobi boye eza ba video ya kala mais mutu wana bande toujours ko akoma ko sale toujours ba chantage donc akoma ko zongisele ba video wana kala asinga ke ba mbongo skolo kwa yesi a changer ki vi na réseaux sociaux na ndenge famille na pe ba telemela ki soit akoma ko banga ke ebima parce que boyebi mutu kala so ebimi na réseau ndenge sala komoni ya mwana isala onjire moi isala ki onjire na sa kufa ki. Nabi, est-ce que mouton azaka na mboko yo? Azaka wana kaka. Patrick ayebi mutu wango. Mais faut pas non, mutakala wana oyebi ye. Il faut apporter plainte, non. Yango wana ka même mutu wana bana ko sa ba chantage. Eza video mususu mais eza ba video kaka ya kala. Donc eza ki te ka zongela ki vi wana te. Eza ki ke. Non, ya kala. Yesu kwa kome ko zongi sele ba oh nano ebimate asenga ka yeba mbongo asala ke ba chantage. Omoni sikotanga kokesu kokuta tenda zo ki ba video mususu ya nini oyo atindeli mwasi na ye. Omoni banda ko sala ba chantage. Ba bloka boyebo ya bobela to kotelema. Là. Tu sala ba live tu sala tu ba chantage bino. On va la bela rabino, c'est le chantage to belle lio. Et en tout cas, vous détruisez les vies. Bino batu bo film rabatu mitakala, vous détruisez les vies. Andoki, vous détruisez les vies en tout cas. Na lobi boy, bato bozolo bato zana matanga, ba live ya nini, c'est le bon moment malgré ce n'est pas approprié, maintenant qu'on a une mentalité à ba congolais, c'est le bon moment pour faire passer les messages. Ce qui te lobi tozila une semaine, Congola bosana ka boko bato c'est le bon moment tant on batunyo so bito ezongi normal to le kisaba message. Ndeto wana mawa, ndeto zolela tozo profiter to le kisaba message. Bravo Karim Mokondi, j'ai aimé le coup de gueule de Karim Mokondi. Merci na batunyo so bozo telema bozo lobela ba chantage eza mabe. C'est le bon moment. To mata to kita.
soki kaka matanga eleki babosani bakoyoka lisusu te lokwa na miniti okibo moto ezongi nanu tolekisa bamessage tala neti likambo na oti oyoka ke nzoka nde ezali bavideo ya kala donc bosala bavideo kalakala yo bomba alokoma osalela yango moninga chantage ti omemi moninga na liwa ti moninga akoti mabele oyebi moto moko baosala chantage s'il vous plaît bocommuniquer na média soko oyebi baosala moninga moko chantage bapiblie ye bocommuniquer na média bopesa biso kombo ya moto aosala ye chantage tokotelema bayebi batutu basala balive contacter batu franchement on peut défendre des vies on peut encore défendre de vie mais soki moto akufi ata tolobi akolamuka te mais quand une personne n'est pas encore morte il y a encore l'espoir s'il vous plaît la famille oyebi chantage contacter biso tokotelema tokoloba. Merci beaucoup. Seulement ebomisaka ebomaka motema moto oke musala aza lestebike naozonga na ndako à tout moment ekoyinda à tout moment bakopublier nga motema ne ezofonce susu bien te motema ne ezali susu bien te azosala azobanga azosukola azobanga azosala azobanga na bandoki bayebaki makambo bameli longolanga nani compte mboka ye longolanga nani compte moko ya ascenseur wana kuna na bakomote longola ye boyimaka bandinga bozwale bozwa ascenseur bobombi lisoko bazalaki sans esprit tema moko te ya toni biso kaba tobeyanga mpe so babi eza ex na ye atindelaki ye video ala mardi l'autre eza quantième l'autre eza jeudi atindelaki yo mardi na 18h atindeli mpe mwasi ex na ye boyebaki na mokolo bovandi mpenza moninga bazosufrir mboka bato oyo bayebi ex yango bapesa bafoto na bapage polémique bapublie ex yango babimisa ye kaka babimisa ye bakuluba baza awa bayei na baza bazwa bakopi bapublie ex wana basala elumbe nalobi nani mwana akufi liso akufi mais garçon atikali atikala problème atikala problème sérieux. Ah oui. Toi, ça, mon canapé, au bout de mon canapé, t'as un soupe au kangaï, t'as un soupe au kangaï, pas bon, mais d'amour. Ya Tony bakozo ba preuve que la téléphone à Louison kuna ba preuve ba menace ba preuve ba chantage ba ozo muka kuna ba compte la téléphone à Louison ba zo ba preuve wana tu ba pesa ngo ba page polémique ba poster wana mobali wana ba tutu ba ye c'est tout na liga mutu asala ngabo ngamo no ke inde tina mbila famille ya Louison bozo yoka bozo téléphone à moi na bino bokota na ba conversation moi na mobali wana bo pesa ngo ba page polémique déjà ba boaka ti Angelica tika na yo famille pe ba na baza pe na makambo ngo pe ba boaka ki epo azaki ya moi na déjà kufi ata ba boaki na minute to sandeni moi déjà kufi la vie s'appelle Gandhi soki Gandhi Moninga ba poster biloko wana ba pesa ba page polémique biso tuto buto wola moi na mobali ya bien noko nayebi na oyebendeni gadi on moi mobala on obima na ye kaka aobima matière ya obima mais s'il vous plaît so boyebi baosala bato chantage bokoma nga na répondaka toujours c'est très gentil hein bokomelaka biso pardon non s'il vous plaît eloko bomi lusi eza soni na kobanga comment tu na stress côté esprit soit côté esprit keka na mbila ba bengi numéro wana nikamona ngako katana tout de suite OK porter plainte asa ine esprit mais bato nyonso bazala makasi ya Tony nde bafinga ko na TikTok awa bato tu na mitema ko supporter lokwa yo na mutema wana ki ya ko supporter bato tu ba supporter te ya Tony okite nde balobi ka bande soka bazofinga banda ko lela makasi ozo kataza ki son komone Ganti Ilunga bo lukene ba Facebook na bani pi ko mona wana mulunga te yo Ganti Ilunga en tout cas yo en tout cas vraiment mona mabe yo mona na ute peka ngula mutu akufi vraiment la famille boyebaki baosala chantage bovandi oyo beka Ganti auta peka ngula yango moni biso totele na ba chantage kitoko te papa ba chantage olinga ede kubinga mona ebomaka la famille punition
harcèlement ebomaka makasi ebomaka bapage bokosala mosala bato bokosala mosala kitoko boluka kombo mwana mobali wana boluka mwana mobali wana pardon panga baso bataka kombo na nga na yebi balili bata désordre na bango te Patrick koropole sino bapolémique wana c'est normal balata kombo na yo zape bango kuna zape bango koropole sino mutu te biso twana matanga bapolémique miti wana twana tona ngo te papa polémique basa musana bango bakota ba recherche papa polémique baposte mwana mobali wana bapage polémique baposte mwana mobali wana na famille na ye mobimba na bana na ye na mwasi na ye bakota miniature. C'est tout. Il faut qu'on sait, là, ta marche na France, kuna. Partout. Probablement ça, chantage. Il faut qu'on sait les marches, garçon. On n'a pas fait 1000 fois zoyer. Pour te perdre un peu dans TikTok. Tu regardes ça, je vais à prison. Papa Théo, fongola micro, loba. Papa Papa Théo, fongola